Panza sango bilili. Balobi Panza sango Congo meilleur site. Donc sango fait Panza na rap. Sango ezala tout fêté. Sango ya yemoko papa y Panza. Panza sango bilili. Une image la kisa image Panza sango ya Congo. Soki omonani na sango Congo te oyebani te. Donc faut ya na Panza sango ya Congo. Solo la po sango na yo e Panzana. Panza sango bilili. Panza sango ya Congo. Biso tutolanda site wana. Grand site ya masolo. Pona koyoka ba nouvelle. Pona kozwa information. Panza sango ya Congo. Et dit nos images kitoko. Panza sango bilili. Ça c'est Tcho Tribiani. C'est ça. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On faut que tu n'as pas souci, on peut savoir nos réponses. Faut que nous cabaye ba yebi ba telle la classe. Ba ba yaki na ngoka atemana. Ya c'est bon. Aya zi twaka, ba boka twaka, nzimwaka. Ouele. Yekola kolo. 3W. Panza sango ya Congo. Wa ya biso mogo. Et dis nos images, la pointe toujours. Et Simba. On fait du retour du monde. Panza sango. Et dit nos photos images à Paris. Et dit nos photos images à Paris. Et dit nos photos images de Sarah Et dit nos images maison race de cœur. Ambara Kousiama. Alors lingo ça ba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Et puis nos images tour du monde. Makanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Et puis nos images. Ah! Lamba babilili batu mbote mingi na balandi ya www.panzasango ya Congo balobi site oyo zodokisa bato mitu balobi edino image yemo akoti masolo oyo liboso ya kamera nazomona ambara kuziama balobi zioto kozio balobi lelo toyambeli bino invité surprise oyo tobenga na kombo ya Pim Sulumena balobi Pim Sulumena lelo ayoko panza masolo na ndenge ya mukete akolobela biso ba vérité sur Passer Terminator balobi Passer Terminator ya lobaka ba vérité ya bato mais lelonde baza ko panza pe masolo na ye et pas ya Pim Sulumena na ebité so baza na conflit to baza na conflité alors bokoyoka yango et pas ye moko Pim Sulumena oyo azali artiste musicien ya viva la musica mais lelo aza ko évoluer pe na ndenge na ye aza pe na studio kalaté bozomona album asikezo bima mais nyoso boyoka yango et pas na ye moko. Alors yambo yoko bande émission na ngai na opesa mbote na bayeba sungaka mingi Panza sango ya Congo. Mama Irene Bengazi na Savini sur Orge babi exotique oyo et kanga masolo na Savini sur Orge. Et puis nazomona lisusu Roger Mabouidi RM Business balobi le 13 février au tozana soirée organisée par RM Business na Rodrigue. Balobi Mama Jeannette Malangi passe na biso longo. Alors pour que musika te MK Muswahili na Pointe. Toya melabino artiste oyo bolingaka mingi na kombo ya Pim Sulumena. Bonjour Pim Sulumena. Bonjour, et dit nos images. On s'appelle à trop. Beaucoup t'en a lelo surtout hein. Oui. Mingi. Tala mingi caméra Pims. Caméra to message na moto ta na besoin mais yo pe na mona moi kala. Merci. Merci à trop. Na sepeli ko yamba yo na plateau ya Panza sango ya Congo. Pour tana zomona yo na mona pe ambara kuziama. Balobi coiffeur oyo akagi masolo na château d'eau webit. Terrain na ye. On est en plein château d'eau. Ambara kuziama oyo zaneti ndaku. Yaza mingi na ba vina nga kati jipe mandiangu na tala sungambo ya ba alfa ngungu batutu wana ba ogidi kabaka. Donc toza penaliste na kati ya palais quoi. Ambara kuziama yebi. Na ina ba mwa muke parcours na yo Pim Sulumena bimela wapi Pim Sulumena to yo mona eka ni ya musée Fulangenge Papa Wemba. Alors Pim Sulumena on se peut sabiso pe belé hein. Mais nana parce que parcours là qui est Pim Sulumena tenga mwana ya père na biso na mère na biso mwana père na nuna mère na bilo ma Mélodie na papa Camille Lomena ou asala likonzi ya balomena tout donc voilà source na nga ya mwana na botami na Lemba na koli mwa muke na Lemba après na ko vanda na Changu
na Chine. Na Chine. Place oyo nazwa pena formation susu ya makasi na pa ya bande ko na biso auti kotika biso Marie Misamu. En tout cas okoti vraiment na lisolo moko ya motuya na olongola ekoti na ngai pona ko souhaiter ba condoléances na famille monene oyo ya sœur na biso atiki biso lelo. Oui. Eza nouvelle moko e frappaki Congolais karaté, hein? Congolais karaté. Oui. En particulier biso parce que azali oyo ya biso. Mais comme il y a une dimension déjà un peu partout, au père de Moutou en tout cas, ça n'a pas si ming. Moi personnellement, on a très affecté dans la nouvelle wana, mais on a encouragé famille, collègues sabango kaka pour les destin ya Moutou nyo surtout ya Mukilio. Si. Donc on n'y peut rien, ils ont dit là na bisotu. Oui. Encourage ya makasi, mes encouragements et puis de loin. Toza na libota na mobimba na mwana na batu na nyonso. Donc normalement to kwa ko banda masolongo place wana te mais et surtout coach wana parce que otangela biso changu si sali mabeta. Oui tant tozomona changu to mona ndeko na biso asili kotika biso na kombo ya Marie Misamu. Alors nena ba moi ba souvenir amuketo sana ngopona na sœur na biso Marie Misamu auti kotika biso. Ata mwanze mone moko boyo oyo yebi oyo zaki ko marquer yo tangu wazaki en vie. Oh, en tout cas, tike biso banzembo ya ebele, hein. Ebele banzembo ya ebele. Ngana sepela banzembo na etu. Sona bina bana oyemba ngwa na oyemba nyonso presque. Oh, balanda pana sango kongo bana posa oyemba tanzembo moko to mibale po bango pe ba sepela po bakabula bazo kabula mama na biso longo. En tout cas, na rotinda susu bato ba somba ba album wana makasi. Oui. Pour nyonso to wana ezali ko contribuer toujours na misala oya salagi ya minene. Azala te to continuer au pesa en valeur. Ouais. Donc voilà, là on a rolo banane ya munene ya ngwana. Et puis vraiment on a encouragé les sous famille quoi, on a encouragé les sous famille baza na makasi parce que ko père de mutu ndengo wana ezali likamwa mukete. Je sais de quoi je parle. Si. Biso tout mingi tout ça frapper un sous la nouvelle il y a modèle wana père de proche pena oya yo abili kamuso ezio na nuto oyebate ngala ebi passe wana ko père de mutu ezala ndenge ni donc voilà quoi siko moi souvenir moka mukeka ata na mwa loyembo te na lobi na biso nyonso tout tozolanda awa to continuer au somba ba album oui problème ça yango lisu bien tozo kaka yango mais na ko sepela pe na ebi pims oza moyembi na oyembela yo oza moyembi lokola yi na oyembela yo na oyembela ba public nyonso to bazolanda biso na oyemba oza na temps yo bongisi po oyembela public y a pas de souci pims lume na intégration na yo na viva la musique ezaki ndeni. Bon, ils ont parcours, hein, mon parcours ya mutu. Parcours na yo, hein. Parcours ya mutu, ils ont na place nango e bandaka et puis na évolution nango. Si. Ngai bato ba yebinga déjà, ba bi place to kutana ma musique. Donc pour moi, ko kutana na papa we mana vivre la musique, la naissance ya musique té. Oui. C'est-à-dire nazalara déjà artiste partout na tambula. Oui. Pour na ozala bref, na vana na mboka oyo ba bengi Cairo. Égypte, Cairo. Pour na français, le Caire, qui est la capitale de l'Égypte. Oui. Bana mayo to vana ba côté wana ba camarade tout ba yebi nini oyo na sala nani o nazali na domaine ya musique. Tant na longwaki wana na vanda isu muke na Tel Aviv na Israël. Otambola penza ko? Ko benga mape Israël ezala pe par hasard te. Nzamba yebaka pourquoi Israël. Apesanga occasion. Euta na banzelo tambola to et Israël ezaki déjà avant. Israël est déjà avant mais ezalaki neti révélation moko boye. Révélation. Na benga ma Israël sans na koma na mabele wana. Après on a ngai ko koma na mabele wana. Et ça là ngai trop et puis na mituna yusu ba question mingi pourquoi. Oui. Mais eza nzambe a prévoir déjà bien avant. Donc on a fana na mboka wana. Bato tozana bango pe na Tel Aviv bayebi. Oui. Bayebi nga très bien na musala musique. Tana yeko longwa wana, j'ai atterri en Europe en Belgique. Na vanda wana, na évolué na ba massa ya groupe moko babenga ngo FGBM. Bana ya lola bayebi nini yo na sala nani yo nazali. Ndenge na okatsa na ngambu goto yo, na komaki na Grand Monde Panama. Bon na vanda na palais, na vanda na palais. Wana elaki période oyo
papa a aussi un recrutement après moi ba koko somo bazwaki biso tout oyebi et c'est un mouvement mon repos à remonter ba ma solo. Voilà, c'était dans l'année 2003 comme ça. Ouais, bah 2003 on a à Lille. Oui. On a payé à Lille. Donc voilà, Nayaki. Né wala yo intégré qui vit la musique. En plein recrutement on est salama wana. Ouais. Des connaissances ya go salama. On a robani ni na robeza musala mutetina. Musala était beaucoup dans la nga to kutana parce que bayo ba ibinga ba comprendre que non na makambo ya bien boyé. En tout cas ça la tozala. Et puis ba mi kosagité yango sala oyo naza lelo. Et puis relation yanga na papa et mbati lelo il continue à mingi parce que na linga musala wana. Olinga musala wana. Chiko ba souvenir toujours aux vivre à to aux asko au la carrière solo na. Mais on les a parlé. On les a parlé. Ndako ya munene biso zo chance to paiement na parler limité. Ouais. Vive la musique donc ndako ya gaillard ya osaranate. D'ailleurs on a profité de l'occasion pour nous souhaiter la meilleure vœu dans la famille la musique à tout. Oui. On a le grand prêtre papa. On a souhaité la meilleure vœu, la santé, prospérité et tout ce qu'il y a de mieux pour nous biso batoua. Mboulo quoi. Tout ça vraiment bien. Voilà donc on a parlé à Mounene. Quand on tourne dans la vivre la musique, les a question mon mabé. La tuni de ce qu'on longwa, la tuni ce qui aux a toujours la vie la musique à toi, on commence la carrière na yo à côté. C'est moi la même question kaka. Peut-être retourner en la forme mususu. La benga encore question ma bé pourquoi parce que moni muntu na mukili normalement faut ba au pays pantalon yo moko. Si. Ata ba sombela yo ba uniforme na père hein. Tant ça ba nchika sombela ba crayon, yeba un jour yo bota ba yo. Faut yeba kandeni ba sombela rapé mutu. Pantalon, ndeni ba sombela rapé cahier, makambo wana tout. C'est-à-dire on a au sala et ça nango eloko moko ya normal na carrière ya artiste et tout. Moni ko za na support personnel ya onde mutu et o identifier na muki. Les gens sauront Pims Yemoko de quoi il est capable tout simplement. Ouais. Et ça nango teli kambu ya ko benda na beto polémique ba betela ba calcul et belé. Ça n'a rien à voir. Et ça eloko moko ya normal. Moussalo na lelo c'est un travail qui a commencé il y a 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. C'est-à-dire na welela likambo mongote na zo sala ngo pour na concurrence na mutute na zo sala ngo parce que ngai pe nazala na souci wana ya makasi ya ozala na support oyo yo otia na palais oyo bato baza kolanda biso ba otia na palais o ba président Ndros ba petela tolo oyo vive la musique et o betela tolo ainsi de suite. Ndenge ba kulutu o bazo courage ya osala basalaka et puis voilà quoi. Et si vous relation na ba artiste nyoso ya RDC vive la musique na ba jeune musu baza ko évoluer na Paris ya ezandeni nazana bato yo tozala na occasion au monana et puis ba massa mususu bon tout le monde en a raté tout se fréquente à rater relation nengo tuneli ngai moi j'encourage tout le monde hein. J'encourage tout le monde. Surtout l'Anzela bien. Nous encouragé surtout l'Anzela bien parce que la musique est koufi ainsi de suite. Musique est koufate, musique est koufane. Tant que biso ba o tozo yemba. Tozo mona pe ba leki musu bazo bima lelo yo bazo yemba. C'est-à-dire mususu ba yemba pe. Ezali kambu ya makambu nini tozo yemba. Musique nini tozo beta. C'est un peu ça le vrai problème. Mais musique est koufité. Mais donc relation o yanga na za na ba massa. Et ça mis une réaction à Bolingo et à Bateau va travailler bien, si je peux dire. Donc Moutoua Osa Moussa est bien. En tout cas la musique nae, à la sûr que Pim ça au côté là à 500%. C'est tout. Donc bah massa au peu bateau qui n'a on a bandé moro boyé, ndenge public ezoloba, et ça secrétaire. Ngana yo to yebi masoloni ne beta mara. Donc je suis pas là pour nous critiquer bah massa. Mais voilà quoi, ma relation. Et ça très bien à bateau la musala kitoko. C'est cela que moi j'encourage. Et puis ça c'est là où on a la. Ah c'est bien. Si on a pasteur Terminator le bela toujours Pims. Oui pasteur Terminator. Pasteur Terminator. On a vu sur na job job. Pasteur job. Pasteur Terminator chaque fois les gars pendant ça on Congo le bela toujours Pims. Nena yeba siko relation on a pasteur Terminator zandeni. Pour le bela toujours yo bi masolo na kati. En tout cas, pasteur Terminator, Aza
garçon moi marquant na moi trop oui moi na mukili mutu na mutu azalaka na makambo ya ye na makambo na et puis na mutu makambo ya ye surtout nan pour makambo na yo ko se plesa pe batu musuté si mais makambo ya ye moi j'étais curieux na comprendre sous moi trop yango sala ke ngana et tozala moi bien azali garçon moko ayebi moi makambo belé ya mukili ye tant to kutana na viva azali moto yo bano bana prière beaucoup na viva abeta na viva bino we barate passer terminateur abeta na viva tozala na ye grand guitariste passer terminateur le hotel baduli le banzambe na viva le soaleka le banzambe oui parce que le banzambe moi avec mes enfants on parle de tout to solo la sujet à moto asala mukili yo puis to solo la mukili ndenge zo évoluer on parle de tout donc voilà ko yemba na viva et pexi mutu te obeta lisolo nzambe non ça n'a rien à voir pasteur terminator job ouais job massa na ngai job wana massa na ngai massa na yo pasteur terminator azalaka massa ya pims donc ça vous tout secrété soki lelo oyo naza a na sola makambo na ye c'est parce que naza na ona koko loba pe sur vie na ye oui donc aza étranger te aza muto yo mona pena répétition avec banda boye yem taza okamba libondeli mona grand prix a édifier bino a tei bino na sima nango azu pe guitare na ye abeti pe bien pasteur terminator état que pasteur aye osangana bino na kati ya mouvement ya viva la musica et puis a kotisi libondeli na kati ya mouvement moni likambo oyo ndeko na ngai Edino Image likambo ya koyemba c'est pas donné à tout le monde likambo ya kosala musique c'est pas donné à tout le monde eza eloko oyo ngabe ngango likabo oyo eza likabo nzamba chaka kati ya mutu oui parce que bien on a yokaka na makambo wana eleki mutu ala mga msu tongo aki avai na bureau par exemple ye pas na ba bien na ya yokaka mais ngai ta na yembaka naza sur scène nazo sala musique je compose une chanson naza pe na moi chance ya koyeba ko beta guitare moni ba moment na ngai wana eza ba moment les plus privilégiés na mukili opo na ngai naza na 10 balles naza na rien na nzembo na inspiration et ça là on est belé tu vois donc eza pe na likabo koya osanga na vivre la musique c'est parce que nzamba pesa maele ya robeta guitare oui et puis vivre la musique c'est pas n'importe quelle école kozala pemeni ya mutu neti papa we mana ma musique en tout cas bana Congo c'est une chance pozwa chance wana ya kozala na mutu ya ndenge wana pointure munene neti papa wemba na maramu ya musique na habité na benga onini so eza chance te mais on dirait papa wemba simplicité makambo ngo ali boso papa wemba po azo na vivre la musique ya kipendali kama mutu ya mais lelo la mone papa wemba komo osangisa na ye tu as changé te azaka nengo na force la pena na boulot pour ngai a changé te test ezande likambo ya bepoke test na ba test na papa wemba ya kinini pour na bike papa wemba vedi yo so wemba neni yo so wemba voilà to so kayango te est-ce que alobela yango te jour ango tu fallait passer le job azala pour jour ango ya zalaka ya zalaka ye muta opesa témoignage na ngai je préférerais autour na question wana tango ya ovanda pembe na yo so le kaka comment ya o expliquer sur batu makambo ngai na loba il kaka très bien ba ponela nga nzembo mo bo fona yemba nzembo ni oyo yemba odi eme te wana ya après wana koma to quotidien na kati to komo ya obakisa makambo ndenge zalaka kaka tema o me santone o me santone ami camarade ya mboka mondele batalaka na miso bayokaka na matoyo balobaka na monoko mwana yoka toliba kopesa na bato lisolo wana ekomaka ntina matoi ya jipe mandiango yango asepela na peti na ye ti lelo tozalaka na vie wana parce que ye azalaka te mais babetela ye lisolo ndenge eleka na maboko ndenge babetela yango ndele conseil balongolanga mbamo na gamo toza koyemba bamemanga kote mosusu nga mpe na change maloba nalongwa mpe na paragraphe oyo tozalaka nakenda mpe na paragraphe mosusu ti bakata kobeta guitare babi noti na to continuer ma parce que to moninga to valider yo en tout cas ezalaka bongo pasteur Job ayebi azuli no guitariste ayebi déjà ina compa ayebi ba masa tout ba simolo époque wana tozalana ba champion ba Serge Mabiala et tout ba Celesino ba tutu wana ba ayebi donc voilà il est très bien
c'est un très bon souvenir. Le bélo mogo quand on est tous solo là au masolo autour une question mo tout à l'heure sur parcours nanga actualité pendant mingi et ça que je prépare un album dont la sortie du single est prévue qu'à la minita on a février. Tous déjà on support tout yoko tous à mutaliboso to bimsa nzembo moko nanu comme on a un bilan titre ya nzembo wana comme on a un bilan. Ça veut dire moi si mon boye a la bilan sur vie na ye atali pena nenga tambola na mobali ya fanda na ye azo critiquer ce qu'on est mobali azo critiquer notre relation mais bolingo silité donc les nzembo mo na fo tozwa temps ya koyoka ngo est-ce que to cause moi ata moi extrême kete ata moi seconde ka muke. En tout cas, ils ont ndenge moko boye nzembo wana na préféré o kango ya mobimba nango ta ona oyelo yango balandia panda sango kongo meta jipe bandia ngwana posala ayo kaka ata muke kaka ya kotindi kata porte ya pamba liboso kanga lopango bilan yonde mobali ngana lingaka avenir ngana yo soki nakanisi ekosuanga olobaka na yo te soki okobala to pokotikanga nakoma kobanga pomema motema na point carré nakoma koyoka posa babenga ngai pe mama posa libala e nokolandu michuri na jipe mandiangu nokolandu michuri jipe mandiangu étoile d'amour balobi moi ça makolo milai oyoki bilan eza karaté na marché karaté toza bilan na marché oza na moi soirée moko ya te moi soirée te oza na soirée moko le très limbisa pour la casa na ba mo ba soirée limbisa lumena ezaka munoko beti libaku nayebi koza na soirée moko tala na soirée ngo sikoyo toza na banani toza na Kaima Doka toza na Jean-Louis Kunda toza na Design na Kompa toza na Brice Malonga toza na Simolo toza na Jojo Bayinge toza na Juna Janana Stino As de la chorale Gloria le grand boulot Kutu. Est-ce que vous avez vraiment moi soirée chaud et ça une très grande soirée à l'occasion de Saint-Valentin. Oui tozongi na on nord pourquoi na nord ils ont été terroir et à Pims tant on a comment na mboka oyo j'ai atterri à Lille donc on a vendu na ba Roubaix ba Tourcoing tout ça ils ont été fief na ngai bon ko présenter opus on a zobimisa liboso oyebi bénédiction utara mingi na palais pour nous a neti palais nanga donc on a souhaité ki na ba kulutu na ba massa tout toza na bango elongo et en même temps tozo célébrer fête des amoureux et tomber le 14 et ça dimanche to betandu le dimanche té to tiki dimanche pour na le sambo moi ba makambo yo zo loba ba païen bani banini to boulé que non dimanche ça le sambo donc to tiki dimanche pour na le sambo to beta musique samedi on sera là à Roubaix 121 rue d'Alger 59 100 à Roubaix. Ça c'est l'adresse précise de la soirée. Et la soirée à Mounene et à Kafu ya Osaranate. Invitation à Yopé yango nazo relancer. Tous en avez longo. Ouais, on voit sous moi image tout Kabula Sango ndenge zala. Le 13 septembre, le 13 février le 13 février toza na Roubaix. Na bato na uti kotanga wana bato minene pour la soirée munene. Babi ami ya viva la musique ils en ont ensemble. Ça Saint-Valentin, c'est une fête. C'est une fête, ba mère, ba père, ba jeune, tous en abiso wana. Valentine. Moi ba fololo na maboko, tout ça, tous au kabola na biso moment wana ensemble. Nous on va agrémenter la soirée parce que nous ça là vraiment sous photo ça là normalement il y a sa famille. Donc tous à la wana pour na bongo. Oui c'est ça. Ils ont fête des amoureux. Tozala wana poto yo kasusu tozo emande ni lelo tozo emande ni lelo ponga question na zwa ngo trop mais Pims okenda wapi Pims ozala wapi mais Pims azala na makambo ya bien-être ya boy vous comprenez na koyaka partout te na lobaka n'importe quoi ndenge na vandi awa na sio yoki makambo na lobby c'est vraiment une actualité za makambo ya lelo ozo salama je veux parler de l'album ou intégralité nango et aussi la mbula o kaka. Déjà bilan et ça titre aux obima calamité pour ça la miroir et puis ça va tout mouquer moi aperçu à makambo et bomba na sima parce que bilan za na bandeko na za na bandeko na ya kafu basi kitoko mibali kitoko na kati album donc ça musala moko et salami malembe parce que n'a eu temps
je te parle comme ça. Ma solo en bandaki 5 ans en arrière. 5 ans en arrière. Na 4 sera toujours Paris-Lille, Paris-Lille, Paris-Lille parce que il faut oumela. En tout cas, gros album té parce que fait bimakaka parce que il commander mon nom. Si quand c'est lango pour quand? Toi c'est pour l'entendre. Non, je vous parle du single. Toi c'est la non single. Toi c'est la single pour quand? Single en février. En février. En février avant tout bête bandule wana à Saint-Valentin. Oui. Yo na ya mona déjà. Na yebi que non single yango yo. Et là, vous avez toujours préparé une image pour te orienter tout tika son yango moko bon image ya Rolanda après non mabe. Toi associé makambo wana eza na support moko. Mutazo Ranzembo, mutazo tala image, azo mona Pims nenga azo bina. Pona obina danser. Ya solo wana. Na obina. Oh, ebi que la musique ba zabata teni kobina mo correct. Non, tenue ezala nango toujours. Tenue eza bolingo ya yo moko na mutu. Faut za la propre mutu. Mais ebi que bino pas trop ndombolo. Vive la musique. To ebi que ça un mot faux scantaine. Non, là on parle de mon univers. Ouais. Vous comprenez? Oui. Tant on parle de univers nangai, c'est-à-dire ba origine, ba source, ba influence nangai wana tout et aux ala nango kaka. Mais ça mingi mingi, ndenge nini nga na concevoir musique. Moi Pims qui vous parle. Ndenge nini nga na kanisa la musique. Il y a un makambo za album wana mingi mingi. Mais on va retrouver ouais ça net boy. Ouais ça net boy. Et ça normal. Parce que vous ala ndenge to viva, ndenge to yeko leli. Donc au bossa na makambo batangisa na nchikité. C'est impossible. Donc vous ala bongo. Et ça moi ba mélange belé na sali énormément de voyages. Moni ba mboka na tangeli wana ba Égypte, ba Israël, ba Belgique, ba wapi wana tout na tangi. Et ça va mboka oyo et salangai et belé. C'est-à-dire na tambola awa avec beaucoup de co na mutu. Na yoga trop na mona moi trop. Nyonso tout wana yango nazo tchango na kati album. C'est un premier album, il y en aura d'autres parce que banzembo tout oye mon album mon côté. Donc to sala mwandambo photo sala et si la nanu et le reste viendra après. C'est quoi l'album? Ils ont combien de titres? Pour l'instant, tu as 8 titres. Et je pense que tu as 8 titres. Ah, 8 titres. Tu as besoin, ils ont trop chargé parce que les années, comment dire, occasion, baroyo kangai vraiment. Alors, na occasion, baroyo kangai vraiment. Na lingite na oksabango, sogi makambu ya modèle nini. Na lingi ona osala wana etika la bango na matoi. Na matoi. On a rosala etika vraiment na matoi bandeko bozolanda ngai chance o to pesa na mutu o asali album nazo senga bino bo pesa ngai yango parce que na okosa mutu na rien. Na okosa mutu na rien, c'est-à-dire na loba thème na sujet nango ndenge za wana to bana na introduction ti na conclusion to bimate to dévier mona nzembo bandaki tozo ba makambo ya ndaku côté moko to komo ba makambo zamba non soto solanda ko to solanda bande liti suka, c'est-à-dire na zuita na ngai ni na to loba awa chance wana oyo to pesa na mutu asala album Janji Kolomba azo ka ngai coach a expliqué ba massa tout ba pesa pe Pims chance wana président d'homme na Lille azo yoka a expliqué batutu oyo azala na bango ba pesa pe Pims chance wana président Andros Matiki azolanda vient à Kati na Suisse na pesi mbote na une très grande dame Mishingita Kongolo maman na Laetitia Kongolo yé azama muke en relais à masolo ezoleka ayebi mwanda mbuya vérité o ebombami o ebima les 13 déjà dans pas longtemps. Donc voilà quoi na c'est parpiété conseil tout na inga na opesa batu ezaka basala makambo ya bien c'est tout basala makambo ya bien ngana moni na saka 8 titres. Pour la place, 8 titres, c'est mieux par rapport à 20 titres, 30 titres. Et comme j'ai compris, parce que 20 titres, toujours même pas. Tu as la première chanson, deuxième chanson, tu as alors les 28 chansons, tu es bien même pas. Et alors, tu as combien de émissions tu as les logistes, tu as les films sur le main pour éclaircir le niveau album, ils ont un niveau nini. Et puis single, les 13, hein? Avant le 13. Single na yazo bimisa m'envoie les 13 avant abeta soirée na ya Saint-Valentin. En tout cas boyamba single wala ndenge bomesala ko yamba album artiste nyoso. Alors moi le basuka pona balandio bazolanda yo Pims poto suksa émission na biso na moi bambote
na ba nyonso balingaka yo mingi. En tout cas, liloba egoza ya sugate mais peut-être pour l'émission oyo. Pour l'émission ouais. Donc voilà. Na pesi batutu mo théâtre to souhaiter malgré les circonstances tout aux okutana nango que l'année soit quand même bien, donc bah meilleur vœu nangai, santé de fer parce que c'est la base de tout hein, so santé za olala maramutu elali. Maramutu elali. Na pesi mbote na Rifin Malenga Parigo. Rifin Malenga. Yao yangoyo. Na bosanité Bob Bobazola, Didi Lomena Oasis le fils sacré, grand chanteur. Il est aux Zana et Pesus na Lille. Tu vas redécouvrir. Et là on est bon manawana entre Pims. Na Didi Lomena. Tu vas redécouvrir. Famille. Et là on est bon manawana. La famille. Les gens mukona ngote to solango. To solango mukona. Pas de souci, y a pas de souci. Donc on appelle Simote na Raquel Malem, la poupée chérie, Cindy Anzola, Galou Moussi, Yves Moussassa, Wadon Fumu. Na bosanité venanga de tek de Totila. 500 000 gigas ya idéologie. Quel moutou. Donc voilà, Lélé Alves, Champs-Élysées, Mélanie Tsakala, et Maespe Moussoaïli, na ville Momble, na Bosanité. Donc voilà, liste des amants Moulaï, na Ngamba Belgique, na Pessimbote, na Massa, na Jansi Tela, Alino Sene, scénario de Bilele, Didier Anaconda, Moembi Monene. Donc de partout. Na Bosanité, Jansi Langanga, Papa Mapassa, na États-Unis. Papi Chako, Bamasa Tour, Bolinganga, autres ont vraiment temps à solo la té. Donc voilà quoi, bah, gros bisous. Encore une fois, bonne année, meilleurs vœux. Le single sort avant le 13 février, titre bilan, et l'intégralité de l'album suivra quelques temps après. Oui. Donc Makambu et Poussani vraiment la place au Babimisarango. Il y a un autre Bimisango. Donc voilà quoi. Merci. Merci. En tout cas, tous allons toujours boyer. Toujours. Merci. En tout cas, ça a un plaisir à trop. Merci na sepeli pim sulumena. Est-ce que ko pesa mso mwele ngimote mwele ko mwala muzika. Oyo penza jour ngana yaka na mokili oyo. Mwana pama mama ere bakompese mabele pe bayembela nzembo po babondela mwana balinga tena lelaro bapesanga bolingo mwana mabolingo oyo papa pesa lelonga motema meke na yeto kabola na yo. Balobi c'était puis musulmana to suki si émission na biso balobi balanda pala sa Congo nalinga na bossa la massa ngai nalinga na bossa la massa na ngai ya munene ko alinga olimbisa nga pe jamais si vite à l'éclairer. Oui, Aristote Kabasele na reine ba mbote na bino yango wana. Merci. Bon, Pim c'est ko to suki à très bientôt. Merci. Boyo kalabino motema pas te ba sabino pendant sa Congo to na moto à danger. Baba ke dino image akoti makambangoti. Ambara kuziama babi yonde. Babi château de Evani na maboko ya Ambara kuziama. Babi neto vandi ya plateau bozomona oyo. Eza bokasite ya Aaron Mitoga. Motema ya Mama Brigitte. Mama Brigitte tala monaka ba j'aime na yo esala nga mwa bien na motema mama na sepeli. Balobi tala mona Mama Brigitte na mona Mama Mireille qui a wete babi femme d'affaires nganga nzambe za yote nganga nzambe za yo Mama Mireille qui a wete na pesi yo ba mbote belé so talonge pa Mama Mireille qui a wete na mona maître major moto la couper André Petrotano babi na oli apete André Petrotano na oli ate dino image akoti masolo yebi Nisha Mayamba petite terre propre na défenser yote na zela ki yoko ta masolo petite selo ko ta ka masolo denga na défenser tana mona Nisha Mayamba na mona mboma nkono babi mboma nkono jo masi na biso moko ndo challenge lwa manga mubesu balobi pe bobele balobi MK Muswahili mama na Benji Parmoni et Chelsea na mona étoile d'amour petite terre propre moi ça m'a colomi lai na mona Dadine l'angolaise na mona Bibiana Sela
Dorothée Mafuta, Joline Tsamba, balobi na kata Bordeaux. Oh, balobi so balanda pana sango Congo na pesi nous ba bisous à toi. Ciao ciao. Panza sango ya Congo bomonde na ko peselango. To panza sango ya Congo edi image soume. Panza sango bilili. Nakangi sizo na bo. Bolingo ya gato vanda na boye. Panza sango ya Congo sango panza na edi no photo image. MJ30 pas dans la carte boss. Panza sango ya Congo image. Panza sango bilili. Basiti mususu vraiment beaucoup kangana bino yekola kolo ba vérité Panza sango ya Congo image Bozaki à causer là, Bino sango malamu, plus besoin de vous tracasser, plus besoin d'aller de gauche à droite, plus besoin de vous prendre la tête sur internet. Site kaka moko lisolo kaka moko, donc na bino masolo ya sika, site ya sika makambutu ya sika. Eza kaka site moko bo panzana lisusu te, bo kende gauche droite te, bo tracasser te, balandi ba internet nyonso. Site yango eza www.panzasangoyakongo.net www.panzasangoyakongo.net bo palanganya lisusu te, bo se tracasser te, site na bino yango wana. Edino photo image na Paris. Edino photo image na Paris. Edino photo image na Sarah Edino image Maison Race de Cœur. Ambara Kousiama. Alors lingo ça ba mariage na yo, ba anniversaire, ba retrait de deuil. Edino image tour du monde. Makanga kata kwa kandala la kati ya Paris. Olingi bilili ya soin. Olingi masolo ya kitoko na Paris. Équipe ya rapé moko. Edino image.